de l'UDPS, viva! Viva! La Sepeli Mingi, comme nom, les jeunes du parti, les jeunes de notre pays, par milliers et par vagues successives, pour adhérer librement le statut de et lobby dans le parti du peuple. Parti du peuple, comme on a dit, il est la Sepeli Mingi, le collaborateur pour adhérer à la partie. La valeur Oyo Bisso na UDPS Totia Kaliboso les alliés comme c'est résumé dans la dénomination de Bisso démocratie, progrès social, la justice, la bonne gouvernance, l'état de droit. Oyambibino na esengo na motema pembe pote na biso na bino elongo tobunda mpona triomphe ya bavaleur oyo. Geste Bossali Lelo, c'est un geste fondateur. Soki Boyoki ba commissaire moto cardinal na Rome kuna alobaka na droit romain, il a été créé. Il a été créé cardinal. Lokola de Konabiso, Monseigneur Nabiso, qui donnait un bonga, un bongo, excusez-moi. Mais Bino, na geste Bossali, vous n'avez pas été créé, vous venez de vous créer vous-même. Volontaire, décider l'acte d'adhésion au parti. De par nos statuts, vous venez donc de vous créer membre de l'UDPS et pour tout le temps que vous allez militer au sein de l'UDPS. Kola na oti koloba mingi ya kosakola awa ezali te na pesi bino longonya mingi. Pesi bino putulu. Bonabino officiellement combat et bandit. Nabino ti na victoire. Tosengi bino lokola pe biso là nazalaki initié enfant lubambiste à 18 ans. Faut poser la foi dans la lutte, bozala déterminé, bozala engagé. Avec ces qualités, nous allons triompher ensemble.
Pour aller là, encore une fois, merci Nadino Bango atindi bango relégation. Mutuna kwena yi. Ba oyo bakena luzumu, ba oyo bakendeki na badungu, babi ibisika na bisika. Tango bakomi kuna ale pression lisusu. Mobutu alobi bazonga, bazongi akomeli Mobutu mukanda balobi tolingi tokutana na yo to expliquer yo vérité. Mobutu aboyi atindi Vundwawe tango wana Vundwawe azalaki ministre de l'intérieur atindi ye alobi kende oyebisa bango na boyi. Alors bango balobi ok lokolo boyi biso pe na MP esili tozali sikoyo bato pa tolingi sikoyo to créer parti na biso de batindeli ye mukanda wana tango bango batombokaki akotisi comité central na ye balobi to condamné bato wana sikoyo batuni ba membre ya comité central Kibasa Maliba azalaki membre élu ya comité central pour tous les Katanga. Ye atomboli luboko alobi batwana bazana raison. Oyo balobi eza ya solo. Soki batu nyonso na yo wana bazo kosa yo situation eza bien te. Alobi bakanga ye. Basambisa ye na commission de discipline. Batindi ye pe akende ko rejoindre bango na boloko. Voilà comment Kibasa Maliba s'est retrouvé na 13 parlementaires. Tango bake kuna baye bakutani bakomi mukanda balobi tozo créer parti na biso et bavandi et pas yangalula avant même ba créer parti. Tango bazalaki na relégation Bruno Chibalande mutu oyo azaki kokende kotala bango babisika nyonso bazalaki yende azalaki messager azalaki intermédiaire bapesi ye bamikanda mpona baninga na bango oyo bazalaki relégué na baprovince mosusu bayebisa bango so tokomi na Kinshasa tokocréer parti politique. Donc Bruno Tshibala a assisté na création ya parti, a assisté na makanisi oyo bazalaki kosala po ba créer parti. Tango bakomi na Kinshasa ba créer le 15 février ba kei na résidence ya Ngalula Pandangila na avenue des Oiseaux numéro 1. Le 24 avril tango ba libéraliser et puis IDPS et sali directoire wana ezalaki na batu mine ezalaki na Tshisekedi Kibasa Liaou na Bwanken. Après ba évoluer na ndenge sikoyo Tshisekedi aye kozwa présidence ya IDPS et tango ba komi sikoyo na accord ya Saint-Sylvestre avant bakoma na accord Tshibala azalaki na prison na Makala bakangaki ye. Tshisekedi a exigé babimisa ye avant ba accord wana esalama et puis Tshisekedi akei na poto akei kokufa. Boyebi histoire ya liwa ya Tshisekedi na koyebisa bino te ti na ndenge aumeli après baye kokunda ye awa tango basali accord de Saint-Sylvestre baparti nyonso est convenu que Tshibala nde moko ya ba-ancien oyo ayebi depesi bien azalaki à côté ya Tshisekedi. Soki mutu azali akoki kozala premier ministre il faut azala Tshibala. Parti ya Kabila ekibi awa na côté mususu ya sensa badimi. Voilà comment Tshibala akomaki premier ministre chef gouvernement. Tshibala azali oyo asalisi ba élection ya liboso élection wana
ezali financé entièrement par les Congolais bango moko, sans intervention étrangère. Ezali oyo à permettre alternance civilisée, démocratique entre président sortant et président entrant. Voilà pourquoi discerner qu'il y a diplôme, il y a mérite pour Mbala Liboso. Même Ngaï Nazali Aou. Nano Namona, président Oyo Azo Kokota, na président Oyo Azo Bima, Bapesa Nimbote. Ezali Kaka, Oyo Akoti, Moussousou Aza Ebembe. Boni. Oyo Akoti, Moussousou Ebembe. Donc, Mbala Liboso. Yaliboso, depuis 1960, il se boyebi. Lumumba a suivi Bokonzi Baboniye. Kasavubu a suivi Bokonzi Mobutu a bêti coup d'état. Et puis Abomiye na Sinki. Kaka bongo ezalaki ka bongo. Okoti kanga na yo, mukaba na yo, parce que yebi ke mukolo kobima okokufu. Laurent Désiré Kabila Koti allez abimi na sekei. Ezambala Liboso Tomoni, président Abimi, Azaya Kotelema na makolona ye, Oyo Akotipe ya Kotelema. Ezali grâce ya Tibala, Tobetela ye maboko. On s'est trompé à Dresde, on la place Moko Oyo, à venir, et à Bino, et à Mboka, les alliés vont se jouer. Ils ont la carte à parti politique. Au cause de la Mboka, la biso Oyo, sur la configuration ya Mboka RDC. Sur l'aspect politique, aspect économique, religieux, etc. Pour comprendre très bien que c'est la politique qui dirige ce pays. On va politicier, va décider. La dernière ressort, et pour impacter la vie, il y a bisogno et surtout les Congolais. Et ça nous a l'église, mais ce qui politique est décidé, pour même prière au Salaki, et va dépendre si quoi la politique est décidée. Et moi, on marche, et ça au Salem un dimanche, au moins la église est quotidien. Au cause de l'opérateur économique, on a un homme d'affaires, on a la business, etc. Mais ce qui est à niveau politique, soit va décider à ma baie, ils ont mis à niveau politique, les alliés vont affecter tout de suite l'affaire, l'économie, etc. Il y a moi en tant que jeune, parce que il est absolument important que nous, la jeunesse, nous puissions nous impliquer dans la politique de ce pays. Parce qu'en s'impliquant dans la politique de ce pays, nous allons décider, nous allons diriger, nous allons décider là où le développement de ce pays se décide. Au lieu de dire que la déjà, la vision la façon mais pour la biso, jeunesse, très souvent, nous sommes sacrifiés. Ce qui total du gouvernement, la biso Sikoyo, nous avons plus ou moins 30%, il y a des jeunes au Bakoti. Ils sont à côté à Cash, ils sont à côté à FCC, nous avons plus ou moins entre 20 à 30%, il y a des jeunes au Bazou à poste ministériel pour décider sur le développement Yamboka Oyo. Donc, la responsabilisation de la jeunesse congolaise, le moment de la responsabilisation de la jeunesse est arrivé. Et comme une temps, il y a sa responsabilité la jeune à travailler, à développer Mboka Oyo, na expérience Oyo Tozalango, na ba conseil Oyo, ya ba ene na biso. Rozonga momukie, Toriki Solo a ndenge tozu indépendance ya Mboka Oyo na 1960. Tozala ba Lumumba, tozala ba Mobutu, ba Kasavubu, sokotali génération à la nyonso tout. Il y a une trentaine, il y a une vingtaine. Donc, Bamindele, les colons, les colonisateurs, ils ont légué ce pays à sa jeunesse. Batika mboka oyo, Bamindele, batika mboka oyo, na ba jeune yangonga wana. Lumumba bazaki ba jeune dans les trentaines, ba Mobutu ba Kasavubu ba zui, mbala moko
et là qu'on a nous bâti là qu'on exercer malheureusement ba poste à l'icolo la responsabilité à mboka ba qui l'expérience té avec l'expérience parce que dans la carte de colonisation ba mindele ne bazaki na ba poste sur la direction biso ba jeune na ba papa ba tunyo tout ça qui utiliser na carte ya C. Mais maintenant ba mindele ba kei aussitôt que ba mindele ba kei ba o nyos tout bazaki net ba jeune o ba lita qui pour la rejoindre indépendance wana ils étaient des jeunes tous mais moins expérimentés. La gestion à la République, la gestion à Mboka, qui n'a ngoté. Nous sommes au Monaki, ce qui est arrivé après. Jeune à Zumboka, avec l'expérience à Malongate, Babomi Lumumba, et comme il va discuter, problème, décision à ma baisse, réalisation, etc. Ce sont des décisions et engloutir Mboka Nabiso, au lieu de retomber la yango. Alors, comme il pense il y a des jeunes, il y a Oyo, il y a Ngonga Nabiso Oyo. Bazaki na Facebook te, bazaki na internet te, bazaki na WhatsApp te, bazaki na Hello Romoko te, bazaki na Google te, bazaki na Chrome, bazaki na ngote. Mais lelo jeunesse ya lelo sikoyo. Toza na ba instrument wana ebele, toza na expérience lelo parce que tu travailles pe na ba ennemi susu. Donc c'est vraiment le bon moment pour responsabiliser jeunesse na biso et travailler et développer mboka na biso. C'est le moment. Yango je crois et je vous encourage. Là on félicite bino ndenge bondimi. Oya. Na manifestation ezali politique parce que c'est la politique ndenge tolobaki muteza ko diriger mboka. Alors ceux qui yoyé biso toyambi bino na mutema moko toyambi bino parce que toza na musala ebele ya kosala ensemble na kati ya jeunesse na kati ya mboka oyo toza na makambo ebele ya kosala toza na misala ebele ya toza na misala ebele parce que tokona koparaphraser ba-américain alobi komituna te eloko nini olingi mboka esala mpo na yo. Mais à un moment donné yo moko il faut mituna qu'est-ce que tu peux faire pour na mboka na yo. Yo oza jeune okosala nini pour la mboka na yo. Pela nini tozala tout le temps biso toza bato toza ko se lamenter tozala tout le temps bato toza ko subir oyo direction ya ba politicien misusu bazali ko sala. Donc to s'impliquer na politique ya likolo politique à mouké politique à ezarate soko s'impliquer na politique avenir na yo détermination loyauté zanango tant ezali ko pesa na politique na politique ba débat qualité ya débat instruction o yomoko ozanango o eza capable ya ko acquérir na o eza capable ya ko transmettre na batu mususu yango lo romona e romema keno batebele ça là que Mboka s'est développé. Pour développer un pays, nous avons besoin de développer 80 millions de Congolais. Poignet Kakaya Batumke, baza capable les lots, il y a redévelopper Mboka. Pour la rejoindre indépendance, le Premier ministre honoraire Bruno Tshibala a effectué au sein du gouvernement d'Union nationale. Donc à la tête du gouvernement d'Union nationale, il a pu organiser les élections. Donc ça a pu séduire la jeunesse pour se dire que au moins il y a un politicien qui sait tenir à sa parole. Il avait promis qu'il organiserait les élections qui seront crédibles et qu'il n'y aurait pas de crépitement de balles comme nous les avons toujours connus, et c'est ce qui s'est passé. Donc la jeunesse quinoise en particulier fait confiance à l'UDPS, fait confiance à la personne de Bruno Tshibala Nzenze. C'est comme ça qu'ils sont venus en masse pour s'adhérer au sein du parti. Qu'est-ce que vous promettez à ces discours? Parce que vous, les politiciens, vous utilisez plus la jeunesse comme marche. Qu'est-ce que nous avons dit ceci. Il est temps maintenant de la responsabilisation politique de la jeunesse congolaise. Il est temps que la jeunesse congolaise aujourd'hui travaille sur le développement de notre pays. Et en effet, la jeunesse a été utilisée comme marchepied, mais cette époque-là est révolue. Maintenant, vous voyez vous-même que au sein du gouvernement de la République, nous avons plus ou moins 30% de la jeunesse qui nous représente. Ça veut dire que c'est le temps de la responsabilisation de la jeunesse. Nous ne voulons plus être des marchepieds. C'est pour ça que nous-mêmes, nous voulons être des acteurs. Nous travaillons pour être des acteurs et non continuer à demeurer des spectateurs. Et ces jeunes qui sont venus, c'est pour qu'ils deviennent des acteurs du développement de ce pays. On est en train de lutter aujourd'hui
nous nous préparons, nous mettons toutes nos énergies ensemble pour que nous puissions remporter les élections à tous les niveaux en 2023. Donc toutes les échéances électorales à venir, à partir de maintenant, nous sommes en train d'affûter nos armes déjà avec cette jeunesse, parce que c'est avec elle que nous allons remporter, parce que nous voulons les remporter à tous les niveaux.